Kinshasa pe Congo Brazzaville Lombote pe merci na confiance pour pesa kana mag FM ya mokona lelo e bandi nazana émission pour tele bino édition pe na tebino se bolandi bolamu. Tika de formation na biso se bino koeba était investiture à président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Samaki avec impact pe idéologie mokola samedi kuna na stade des martyrs liboso ba juge cour constitutionnel ba président et BLP peuple congolais. Bon, on a des détails. Cérémonie d'investiture ya chef de l'État et les kaki kitoko tongo déjà bayi politique ba bongamaki pona kokutana na stade des martyrs esika wapi eliambaki batu pona mobange ya cérémonie wana batu bautaki epai na epai ba chef d'État pe ya ba pays mususu bayaki wana moto na moto akotaki na tour na ye bongo tango kaka ngongebele maki pote ye mei le chef de l'État réélu Félix Antoine Tshisekedi Mukontomolo akoma tala kobanda na cité de l'Union africaine koka mwa cortège ezaki filmé yenda tina palais du peuple et pa wapi parking ezaki prévu simana yango milulu e changeaki forme po tala bapunda bazoya epai wapi chef de l'État na sima bapunda abimisi moto likolo ya mutuka o ekumbaki ye tina kati ya stade des martyrs pona kobanda cérémonie ye moko Félix Antoine Tshisekedi akotaki ka chef de l'État alakisaki image ya esengo population pe etikaki te banzemboy maboko epai eyambaki ye kokota na ye na stade asaluaki ba chef d'État o bavandaki nzinga na ye na sima na yango cour constitutionnelle ekoti na kati ya stade des martyrs pona ko investir président de la République ba prononçaki arrêt na bango ba remettre ye ba symbole de pouvoir bongo Félix Antoine Tshisekedi alandisaki maloba boyoka ye. Le 20 décembre, le peuple congolais a clamé son amour indéfectible pour notre cher et beau pays. Il a réitéré son profond attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines qui le transcendent. Tout comme il a préservé par cet acte l'héritage nous légué par nos pères fondateurs, dont le sacrifice consenti pour notre liberté demeure le socle de notre loi fondamentale. Appelé à opérer librement son choix parmi les différentes offres qui lui étaient présentées, le peuple congolais souverain primaire a opté dans sa plus grande majorité pour la consolidation des acquis glanés du combat auquel je m'étais solennellement engagé le 24 janvier 2019 lors de ma première investiture, celui de garantir le mieux-être de chaque citoyen et citoyenne de la République démocratique du Congo, de préserver leur dignité et de restaurer leur fierté d'appartenir en tout temps et en tout lieu à notre chère et belle nation. Sima ya maloba na ye a remerciaki peuple congolais pour la confiance oyo bapesi ye kobakisela ye mandat mususu ba congolais nyoso bazaki na sai awa na kati ya stade des martyrs esengo ke ezongi sima na yango cérémonie esilaki batu na batu bakendaki esika oyo bazaki invité pona kosukisa milulu wana esukaki wana te kolia komela pe ezalaki na basite oyo ezalaki prévu. Après investiture Félix Tshisekedi population quinoise pe ezalaki malobate. Suivant publication oyo ebimi biso baloba na monoko ya mboka oyo abali mama aza papa ba oyo ebimi nyonso bedire nzambe apamboli bango babimi oyo babimi te bazala na inquiétude te bazala jour na baninga te ata tour sima bakobima kaka après 5 ans alors bapesa chance na baninga oyo babimi totala ndenge mwana mboka fati beton akomema mboka ba résultat wana eza solo. Même la classe, ils ont bongo. Ils ont battu mususu bazwaka, là ba mususu bazwaka te. Les résultats wana ils ont ndengwana. Les résultats wana ils ont bongo. O bazo yima itali bango, ba yima kaka ndengwana. Base la mandat mususu. O ya ko sepela ako kende cours constitutionnel, akende kutala. Bon, mais to boite, ils ont droit nous sommes tous en démocratie.
Président de la Commission électorale nationale indépendante CNU Namokuse, Denis Kadima a publié qui lundi bongo liste des députés élus provinciaux pour le détail na élément oyo. Après élection, Oyo et Salamaki Mokoua le 20 décembre 2023, président de la Commission électorale nationale indépendante CNU Namokuse Denis Kadima Elongo, na bureau na yeba publiaki Mokoula lundi, liste ba députés provinciaux Oyo et sali que ba élu Bauta na ba parti pays regroupement politique locaux la UDP Tshisekedi, ACPA, AFDCA, MLC 4AC, LP, ANB, AACPG. Na étendu Mobimba et République démocratique du Congo. Boébake pour la province ya Kinshasa, au total 44 députés provinciaux de Bazali Lokola. Nabandalungwa député moko, Barumbu député moko, Bumbu moko, Gombe moko, Kalamu Mibale, Kasavubu moko, Kimbansieke 5 députés, Kinshasa moko, Kisensu moko, Kitambo moko, Kisensu Mibale, Lemba Mibale, Limete 3 députés, Lingwala moko, Makala moko, Maluku moko, Masina 3 députés, Matete moko, Mongafula 3 députés, Njili moko, Ngaba moko, Ngalema 5 députés, Ngiringiri moko, Sele 3 députés, P Selembao 2 députés. Peuple ya Kinshasa ezozela makambo malamu pona ko faire développer province ya Kinshasa. Groupe Kizito Anuarite ya paroisse la nativité basala kibongo lancement officiel d'activité na bango oyo bana kibongo na mobange na carnaval pambate kalami pour fêter 40 ans d'existence ya clan la nativité pour na détail na élément oyo. Na cadre ya 40 ans d'existence ya clan nativité groupe Kizito Anuarite ka na Mokuse ya paroisse la nativité basalaki lancement officiel d'activité na bango pour na kotali sa grandeur pe bolamu nyonso oyo nzambe azosalela bango. Nyonso ebanaki na mobange ya carnaval oyo batambolaki na quartier oyo et entouraka paroisse na bango elongo na bakizito Anuarite bayaya ba CP assistant pe ba ancien ka ya clan na bango curé ya paroisse Abbé Aronde asalaki lancement et activité yango nzela loyembo mabina nyonso ezalaki rendez-vous. Na kokoma na bango na point de chute oyo ezalaki paroisse de l'activité esika oyo wapi ba activité ya ndenge na ndenge esalamaki liboso bakataki ribon oyo epesaki bango droit ya ko continuer ba activité oyo ekokomisa bango ti na fête ya 40 ans d'existence ya clan na bango poème génie en herbe ba danse pe biloko ya ndenge na ndenge na suka invité surprise ezalaki Kizubanata oyo asekisaki bango na ndenge ya kosakana te. Fragile, tonton, tu es très beau. Bon, bana, qui sont pas d'Alingala. Aïe, beauty. Si bien, Nidama, bana, la Molière, Aïe, Kaba, Kaba, aussi, après activité CP coordinateur ya clan P Kizito moko bango nyonso bazanaki malobate pe lobaki boye na micro ya Mag FM. Lancement des activités à 40e anniversaire il y a groupe Cannabiso depuis Ebanda awa na paroisse Nabiso. Awa biso tokosenga na ba papa ba maman boluka kotina bana na bio na groupe Kizito Anuarite ba paroisse ya ndenge na ndenge natina ya koyeba ndenge nini ya kokola elongo na nzambe surtout joyeux anniversaire ya 40 ans d'existence ya clan la nativité. Na basango ya siso senga bino koyeba ete armée des petits anges ya doyen Saint-Esprit basala ki bon mobange na messe d'action de grâce pe pour na lancer l'activité ya année pastorale Bolanda ba détail na élément oyo ya Mag FM.
Mokola dimanche 21 janvier 2024, mouvement armé des petits anges, APA na Mokuse, ya douane topé koma Saint-Esprit, Oyo et Sangisara paroisse Nyon Suzalaka na mouvement APA Lokola, commu la résurrection, commu Sainte Bernadette P, commu la nativité. Bango nyonso, basangana ki lokola moto moko na paroisse la nativité pour la messe d'action de grâce pour na bolamu nyonso, mon premier idéal Jésus-Christ. Oyo azo continue kosala na kati ya bakomi na bango. Le lancement ya activité ya année pastorale. Monsieur l'abbé Gustave, aumônier des jeunes ya paroisse la nativité, nde apresidaki messe yango avec impact pe idéologie na thème va avec la force que tu as. Na maloba na ye asingaki na petit ange, archange Péram, bango nyonso va continuer ko servir Nzambe na bosolo. Nyonso elekaki na ba mélodie ya kitoko na chorale réuni ya koma Saint-Esprit. Prière universelle Oyo et Salamaki na balongue et belé lokola anglais français lingala chuluba pe swahili et la kisaki attachement Oyo apa ezalaka nango mingi na spiritualité ba pesaki offrande ya ndenge na ndenge pona kotonda Nzambe botondi. Nasuka ya nyonso coordonnateur ya koma Saint-Esprit Joël Moussalou azwaki maloba pona ko remercier batu nyonso oyo basalaki que activité et le kamalamu pe a présentaki comité ya sika oyo kokumbela masolo na année pastorale oyo ya sika. Paiement premier a benisaki bayaya nyonso oyo ya comité. Après messe mon premier coordonnateur Joël P Petit Ange bango nyonso bazanaki maloba te pe babelaki boye. Kana ko sambela misa ya kotonza ya botondi pe na misa mana ko sala ba activité to sek na année pastorale pour de to ko ba activité na malamu yon si on a na pamba te sambela misa malamu bana ba participer qui activement. Oui, par rapport à notre comité, le mot que je pourrais dire c'est seulement de nous tenir main dans la main parce que avec amour, donation et abnégation, on arrive toujours à un bon résultat. On nous apprend à ne pas se battre. On nous apprend aussi à être sage dans le cours. Awa tokosinga ba papa ba maman botinda bana na bino na mouvement armé des petits anges ma paroisse nyoso natina ya kotambola nzela kubanga Nzambe surtout ya koyeba loba Nzambe na ndenge sengeli. Basango Yesu qui bino koyeba été avenir Kasavu vous allez on a des vraiment très avancé dossier bongo na gouverneur AI Jikoko Gérard Mulumba pour ça quelque chose et pour ça que au gagner confiance ya bakinois pour na musala ce que sali kitoko. Eza nango liziba ya mbisi te mayo bozomona ezali mai ya mvula oyo ezokonoka mikolo oyo evanda awa na croisement ya avenue Isoke Kasavubu ti na croisement ya avenue Itaga Kasavubu. Ba motocycliste to population oyo eza koleka awa baza kolela tongo midi poko bino moko boyo keloko. Problème ezala bakanivo et c'est bouche un peu rapide. Quand bakanivo là ko se mai ezozonga na nzela. Et puis quand mai ezozonga na nzela ezosala ke nzela ezobuka na chaque fois. Et puis ba qualité pe ya makadamu oyo bazosala nayebi te so ezo respecter ba norme ou comment. Nde eza boye nzela oyo problème eza lisusu ezali. Problème ezo se répéter parce que bazosala banzela ndambu bazosala peut-être 100 mètres. Komona lisusu 100 mètres etikali après quelqu'un peut etikali moi bien et kobuka na lisusu nzela ezongi lisusu ya kobukana bato bakoma loba lisusu presque sabuku ebukani kokase ebukani oke nzela bazosala yango ba 100 mètres ezo résoudre. Mususu alobi ezali nde gouverneur mutasali mabe ponzela babanda kobongisa esila rate bango kutu balemba na bango koloba me baosala boni. Manda oyo mobimba oyo ngubila sali de 5 ans nyonso oyo zela oyo ezalaka boy babongisaka nzela te me nzela oyo ezokutisa mbongo me mbongo wana oyo ekotaka na kesa leta wana ekendaka wapi bazozelaka makambo nyonso pona kaka président ya kosala nazo regretter pona burgomestre ya commune ya Kini kabambari mobimbe bebi Isoke bebi
depuis babandi kobongisa basali mpona kobongisa nzela tozomona ata réaction moko te depuis batikaka banzela nyonso ezaka bongo. Mususu kuta lobi ba fwe etonda bango na makolo mukusa santé na bango koma menacer likola mai oyo po ata mvule no kite bokokuta kaka liziba ya mbisi elongwaka te etikala wana po bakanivo kutu mawa plein hôtel de ville eyaka kutu kosala eloko te ata bourgmestre akomi na Kinshasa makambo kuta pesa ngo mukongo lokola eza na kati ya municipalité na ete zela oyo tolobeli yango autant de fois bakonza mboka nayebi te so bamona bapasi oyo biso tomona eza réalité nazoyebisa okotala ta mpe na makolo na nga baefe oyo nzela oyo esi epesi biso toza na prince Kasavubu na avenue Isoke donc précisément nzela azambi nzela oyo ekotisaka mbongo taxe ekotaka biloko ya braza eutaka so euti badepozaka na nzela oyo mais bakonza mboka ou bien premier citoyen à ville, atikali kozala biso solution en zela ote. To ça de une année na zela o. Avenue Kasavubu ezali bongo avenue munene o esalaka trafic na kati ya capitale ko bongisa yango eza esengo mingi pe lokumu ya bana mboka. Mikolo oyo soko tamboli na République démocratique du Congo ko constater que to ya dollar ezali ko mataka ko lokola ascenseur pe le président de la République promet ce que ça n'a peuple ce que réalisé en haut et cause à la mine et qui surtout pour na talito ya dollar. Totaka mboka nsoka ndinga zo kendele bato eza toujours au matin to senga na ba konzina biso ba kama biso na mboka bate biso vraiment ma dollar oyo pour peut-être nga ko tshana to bona se musa tshana to likolo alors toloka biso moto santo sana to mo pour gagner fisque ozo ba kilia po kilia musa ko ya bo ala nane ko to za likolo ko te za se ola nate yo mo geno makambo ekika bona na makambo ato ya dollar dans trois formats to senga ba konzi bate biso pena makambo dollar po mo kan supeza pe bien biso do tie to ya malamu parce que tozo kita ernion zo mata ernion so bande ko wana bazo chabungo pour que basalaka mbangu ko changer ba mbongo biso to tie to o eza fixe ata ekitibe mati to ya malamu nde yango eloko to senge pa ba konza mboka il faut ba travailler malamu pour que mboka bato za to moko to fixe donc et ça la pasi na zando to mususu na kingasani to mususu donc ba préférer au kende changer place eza ya komata pour ba bénéficier alors biso to tie to normal bazo kima biso pour que ba fixer ka to moko pour que makambo na mboka sani ekende bien pour makambo ezalbe parce que boye et pesa ka difficulté zo pesa ba matata mona bantu mususu que bazoko kana bangote sko ndeto 5 ans na chef de l'état yemoko asani alobela ministre ya budget pour na ba fixer ka to moko ya nini ya dollar bao ba changer baza na cité baza na to moko bao baza na ville estiko to ke nos dollars baza pe na to moko eza na muntu to na yete net ke muntu a cha prix na ndako na ye ke ndako na ngasoko za pozo ko futela o futela ka boy biloko wana te na sport c'est na bino ko ba ete ba Léopard la République démocratique du Congo ba betaki bongo match moko ya dimanche na ba Marocain Esca ba kenaki bongo 1-1. La population congolaise mobimba RDC a joué qui nanga munae sans complexe tiba ko faire trembler ba Lion ya Atlas ba Poulain ya entraîneur Sébastien de Savre ba mekaki ko sana makoki na bango pona ko remporter match soki kaka ki penza minu contre Maroc et pa yo pazana ba souvenir ya ko privé qualification pour la Coupe du monde ya Qatar 2022. Cependant, etikali kaka dernier match de poule o Esengeli RDC a joué o azali ko compter kaka 2 points pe Esengeli na ye coûte que coûte ani ya Tanzanie de Bwana pona ko accéder na 8e de finale. Impossible et ça nango Léopard te parce que soki ba meki ezalaka nde lisolo ya fimbu biso nde mutu to inventa yango. Nabalement on est bouclé complètement édition mon colonel Oyonga Igolo Kalekeros de la presse congolaise. Avec une édition représentée bino édition on appelle merci na équipe technique et rédactionnelle tout travail na bango mokolo na lelo mingi pina merci na caméraman ya munene Enoch Mafuka continue toujours pour sala musala na ndenge esengi ngana bino tukutani mikolo ezali ko ya soki Zambe akirali ko na se azongite.